Oh déjà ça nazo prêcher. Bon ba prêcher la neni na intégradise pavé bokata. Ba sala la neni po o nyoso liloba na kombo ya faire so na évangile boy. Nazo nke faire papa na wenge akufa na nunanset. So na évangile boy. Faire nde muto sala lelo po bo mona batu musuba koma ba musicien bazwa kaka na quartier la te balongwa. So na évangile boy eza boy. So na évangile boy eza boy. Nyoso na ezaka na kati ya Bible. Est-ce que le lot si on fait rigoler à Zanango, à terre que Bino va le bélier à faire rigoler, est-ce que beaucoup qui vont garder l'atmosphère au Zanango? Bon, succès déjà fait rigoler à Zarana succès. Atmosphère au ko garder en haut et Zanango et le côté pour te garder en haut déjà. Faire à Kitarate, à Matarate, à Zafiri. Donc faire à Zosalamamou Oyo, Moutasala Anga à Pepe Kale. Donc, Empire Bakou Bezor Kesso et Matarate et Kitarate. Et Zalaka et Sika au place Empire et Zalaka. C'est le long na lobike na wenge maison mère ne batika la wana. Artiste à l'équipe bango za Fabrigaz. Na ba titre kitoko na ba nzembo ya succès. Asala ba succès planétaire. Nazo solo la siko neti so na lobili kama bonza na fingi mutu. Si, il y a des commentaires biso to finga raté to moni sa qualité ya artiste. Neti so na biso buike faire rigola na génération nyonso. Oyo bazali à part génération wege génération ya sala. Mutu aleke na oyemba zate est-ce que na fingi mutu? To walo fingi te. Ah siko soki mutu ye ke omoni faire wana ebembene en tout cas ezonga. Merci Seigneur le Dieu tout-puissant. Merci sous la autre message toujours que la nangai Efrada. Pambati nazalanga mokote nazalanga ndeko nangai Yannick. Les grands caméramans yimta simbi masolo ya lelo. Ndeko nanga pe Joseph le peso ba moti pe place aux allées donc comme d'habitude na sarabino na yaka na ba TV na bino pona ko bimile sarabino ba actualité ko tel sabino ma oni ni se passer na makambo mboka na biso Congo ni mpezo le makambo na biso ya musique ya Congo na biso donc comme d'habitude, Sabino n'a souvent amoureux, n'a pas invité, n'a pas message toujours partagé, n'a pas makanisi, mini gosulu, masulu, nous les masulu, mboka par rapport à des maisons qui n'ont le long de la bino, moi, mboka déjà bouillé bien à Komboya, il n'y a pas qu'un les sages, donc sage, moi, tout tira les araya pas qu'un donc mbote ya para. Bonjour, Naba Gaulois, Gladiator. Comment chaîne la grande découverte. La grande découverte donc Bagoulois, Gladiator. Vous s'abonner et puis tout peut balingangai donc vous s'abonner, ça l'a bien vraiment et puis type Boukana, lauréat de Bruxelles donc lauréat Zara, Morona Kourambongo, lauréat dans type Boukana et puis Eric Djenga, formateur de boss donc pose à la boss. C'est que nous avons ou les cas n'est pas Eric Djenga donc Eric Djenga na Djogo na PC na Mbote à danger Guy Basket PC Mbote Star Mido Guy Basket double continent dans Star Mido 3 fois Star Yuelinez à l'Arabo da Fashion bienvenue sur les Carlos Bila Yves Cléter Mobile Christelle Matazi Kanda Cherika 15 et puis DJ Sabin Magali Koumou donc beau s'abonner et ça l'a bien Ishalibou na peso à s'abonner donc Pamela Mbuluku Ishalibou n'a pas s'abonner vraiment et ça l'a bien. Quand il a s'abonner toujours, vous partager vos commentaires et ils ont bien ma casse toujours. Aux achats na bana mboka chaîne eux le barba vérité. Donc on a yara liboso na bino na rendre obimisa ba vérité. Pe na yara pe na information pour na royer ba pe ba frère ba verso eux les gamara mboka na biso ya Congo. Vena ngapaka sage mboka. Oui. À part s'abonner ba santé. Qui tourne en Angola dynastie. La dynastie, est-ce que déjà évolution des autres qui ne l'épaule, le savent mangana yo, t'es mutu, t'es bakata donc t'es dans le babu Christian et Kofi donc à ce que ceux qui suivent ma pas qu'à côté qui laisse espace donc na mon aboué moi ça qui tourne à Ida Mida c'est Gisèle Pidi elle est vraie chérie les dents moi c'est pas ça monde la bien banine babi après que ça là après événement ya Stade Martyr. Ferré à quoi le manzaka sika. Est-ce que ça ferait tout ça le couta? Manzaka sika. Babi à quoi le manzaka sika donc à garder toujours kaka. Ah mais Ferré ça a déjà fait.
madame te nga le le mande zabwe le levement ba question faut répondre à la nuance non répondre il faut un peu clair non répondre donc faire après concert après pour le match faire comme faire et bon azara nani déjà donc eza bon na makambu nyonso eza na tangu e mataka na tangu ikitaka donc eza que artiste Frère Gola yemoko na souci na zaïk pe na besoin de jeunesse et temps donc tous en temps o artiste tikaki pour jeunesse et temps ba frère na biso ba jeune basé belé ba jeune talent ou pe ba bimi lelo o ba obeta pe musique na bango ba rapper na ba client na ba fanatique na bango il fallait pe to tiki la bango moins temps pour ça la bien tant to tiki la bango tout monde qui ba sakani na bango na bango to récupérer bateau un commandement ya ma musique to zone sika na maboko na biso lisusu pour faire rigoler à roi Jésus donc pour Jésus il y a 73 apôtres il fait là combien d'apôtres basé 73 lelo misu ko bunga bunga batika la 12 nanenge lelo lisusu Yuda c'est abimi donc batika li 11 moi ce neza lelo vraiment non ça no libanda te na ça no lisusu ni la kati au lieu Jésus azalaki na 72 apôtres 73 parce que faire rigoler nana za Yuda et pas ya faire rigoler lelo ka bato bazoleka leka na ba TV po biso mikolo eza sans polémique omonaka écoutez le côté nani aleke na koyemba nani pour le café na koyemba eza devoir ya osakanate donc eza vraiment maman na devoir ya osakanate faire na kati na yaza na nyonso o ezali ya musique faire so bando yemba awa na bato tu ba osala musala ba otika po eza ini eza ya forcer te yaza wa Messi po ba Messi ba ramisa tu na moki Jésus Christ de Nazareth et puis Jésus de Niance na Messi ya bali donc Léo Messi Messi pesa Yesu donc mais appelle ba joueur ba sala pe ba combo on peut ba banda pe makambo pe libo donc on peut pas se rappeler ba li passé te mo pe ça la rappeler yoka muto koki ko sala so lelo muto azana ba trophée ebelé na mokili la Messi azati na musique donc mutu oya batela ngana yo ezali Yesu Masia na makambo ya musique mutu vraiment anavika eza fait rigola est-ce que yo pese ba titre bi que Léo Messi ala ba titre belé na mambali Jésus batela ngana so faire ala ba titre ni nyonso ya qualité ya musique nyonso donc ya ba na qualité ya musique pour ça mais ça passe bien attaque bi et puis mais ça va passer individuel batitre pas individuel que ya moko pe yoka batitre honorifique ya bato mokilité po eza na ngo eloko te ngana za mutu na yebi artiste moko ya mboko ya Sumba Kora eza na ngo eloko nani sola nanga nani te ngana le te okinuka Abdalira Bazani la maman de Djibril la mi intime ya Isha Libuna na PC Mbote birango biuma mon vieux dirango biuma donc biuma dirango teta TGV donc quelle vitesse mon apoto attend les sunanga chakuna tigala tete tumba na PC Mbote donc chara pembe le bi venanga paka le loto za no pe za show na show na ligo PC lo wa bien le photo ça nous calme donc tout ça nous calme makasi ma sommes sur bimi awa donc tout le monde bat on va mettre ça dans la programmation na bango to yebité parce que to la li to la muki boy kinga na za premier to la muki boy ya sala ke logoté to la muki boy ya le kakae mais tout sur la tête ba mélomane tout sur la tête ba congolais tout ça ba indépendant na ba propos o bimaki te na papa le sourire rasonner ba ki après hier JB Piano après JB Piano a te ferré ok et nangamba ba tumsusu ba boy nangamba ba tumsusu ba ndimi mais ba bi peto so ngape kana simana to tel pe ke boy ba kofi ba sala pe ba stade ba beta pe ba plein jiba ya deux fois wera ya deux fois Koba na 1997 entre 97 il y avait na biso ki stade yum tabanda masolo yango mais lelo masolo stade beaucoup mo bossa na ba mbiaka mais na oka moi na pesi na mbote na président Werason Igwe de la Forêt donc Victor Mbalanza on a pesi mbote maître CD Alamba donc mambo yo muni Igwe de la Forêt donc Igwe grand formateur aza mukolo Werason aza kwa coltan na musique ya mboka oyo aza na ba qualité oyo ke ba artiste belé pe bazana ngote
aza na vision ya komuna ya lobi te mutu aleki mutu na boy donc eza ba fanatique ba mélomane nde balobaki ke na ba plein nyonso o esalama na stade o eleki ya wera tout cela on bien wera pas ça va esili ya bi mais wera so pas zongeli mais ça pe na batu o basala ba plein après où ils allaient qu'ils a président la biso Gilles Mpiana Salvatore de la patrie après il fait rigola parce que mabe yango ya nini zuwa yango ya nini kutu lelo seto bito beta depuis batu bando beta stade mutu akoti mbongo wa faire azati donc na vente streaming dans la journée moko fait rigola sali bikam donc elingo la que bagulwa tous ala ebele bagulwa bazana souci ya artiste na bango tango batu ba bisaka biso ke azana 1 milliard de vies tant qu'on a 1 milliard de vies, au petit concert, beaucoup ça vente à ligne sur streaming, au te quitté. Donc c'est que bateau le bar na biso baza ba rubu. Donc biso te que li bateau ya bo moy. Bango ba te que la ba rubu. Oh mais bon ba je na biso ne soto bien quand na téléphone non ko ça na 10 comptes. Ou s'abonner. Ba je na to bien on siko biso to ni to like sabatuke. Complexe ma mwana il faut le ngwaka. Biso ba golo bazo ça vente cash. Donc tant to bandi plus yawe moko yebi batutu ba mabe na Suède na bike batutu na bando benga nga meto ko ikokota ndenge nini poto total annulé to ko kota ndenge nini na bisi bonka bozonga na page ya artiste pour comprendre nini o vraiment artiste azali nango pona posa apesa biso Barbie Vemba kilo mboka vrai chéri puis Jonathan Makengo prêtre donc o artiste azali nango apesa bato to bandi ko pesa ba leçon pe ba devoir mutu na mutu a comprendre sens nini o ligne nini o musique ezomima donc o koyi batiki yo kidiba abi pe lelo faire rigoler la suite décision abi ke ya yo la musique na ye asala musique ni pona kozala kanda na batute pe ko finga batute la suite décision ke apekisi binu ba oyo bolobelaka ye ba oyo bolobelaka ba golwa ke ko finga teni te to moni patangi pe ba kombo donc c'est là malimbi c'est muto fingi fere te ya binde ko finga batute ko ya ko finga biso to finga te to moni saka qualité ya artiste neti so na biso yo buike fere gola na génération nyonso oyo bazali à part génération wege génération ya sala mutu aleki na koyemba aza te est-ce que na fingi mutu towana fingi te siko soki mutu oye ke omoni fere wana ebembene en tout cas ezonga abibinu nebo ata na ye moko aboyi donc ekozonga est-ce que ça mabetu za malama mutu akoti na lupangu na bino abeti papa amino mbata ata Jackie Chango obike towelela mais bien garder carrière aboni ba problème na ebeteli oboyi biso na to finga mutu te so lelo na lobi ke na wenge maison mère ne batikala wana artiste aleki bango za Fabrigaz na ba titre kitoko na ba nzembo ya asala ba succès planétaire nazo solo la siko neti so na lobi likambo bon eza na fingi mutu to fingi te est-ce que yebisa na batu to balongwa maison mère na génération na sala opis loi ya madu succès planétaire azate parce que moni ba vérité on ba koma o fingi ce que ba fingi yo komono za msu mambweni balobi mambweni te balobi ke Fabrigaz aza boy to onima il faut onima net so na obi ke roga na bato tu ba beta masamba débat on a aleki bango ce qu'on a fingi mutu wala fingi te on lobby na lobby nanga ce que lo ni sel ke faire akomatina ba yo loba biloka bongo c'est-à-dire que a remarqué pe moi ma pepe za pe moi makasi après ça entourage azala bien vraiment problème eza nini faire rigola na makambu o ya polémique azala na ngoti oui azala na ngoti ezana batu baleka déjà tina ba TV ba finga na mama ya faire rigola ouais na place au monique maman biso tu na ba couvrir rigola tout à la biso mo bidu ba gola to na plein esprit na ba Tarik Ngango na ba Vasco de Gama ba Noami yaba totali ba visi ya Fumba pe na PC Mboti totali biso mo to après aussi ça marambo ba les boga mu kwa tombolo na PC Mboti ba fiston frappe tout biso mo to ko aussi ça marambo mais comment ba mari bongo là ba ko traiter na biso bu ba Finlandais comment ba Finlandais ba ko traiter na biso bu a tout tel cas ba Finlandais ko to ba tumike biso mi ba to banga ba Finlandais to banga ba Finlandais te na mo to yena marambo onde ya lelo ba Finlandais so na
Jogo jour malo ayebi et puis mbala yoyo ba yema mbina osu. Ah, je dois ya yema osu. Ba tete le ba Finlandais. Ba Finlandais. Ah ba Finlandais. Ba Finlandais bazar. Tout le gars ah ba Finlandais ba yana mamo yango to ya nango donc ezaboui. Message offert à Pessi yango na nation mobimba. Pour ça tali vient na Blanchard Mosakati aleka finga ane mututi. A lobby na ba finga papa chéri mbala mbala mais répondre sagement. Na so tali be mission na mingi. Ah, ko finga na mona kana finga yo na ngai musutu na bisuka ne. Non finga ona uzwa nini. Donc ko expliquer muteza ko finga te puis mutu pas zwa te ba finga kiti. Ya ba lobby la kai. Pour manquer za na jar na jar. Manquement mutu ne so za mbongo ezake ba manquer. Yo ane loko te ba manquer te ba lobby le ba ke ba manquer te. Ba manquer mutu mbongo. Mutu ane loko te za ke ba lobby. Mon même na ba famille te tagata ya na bino mo azwa to mo ndo lobby la. Boni boye boni nini amu. So so za na mbongo za ka vie s'il te plaît. Donc ezake o lobby la ke po azwa te. Mais o azana mbongo o web s'il te plaît donc. Ya mo moni piste à autres à la refra ba. Et tombe la zao et puis pepi bobuilu na la louvière manganda yolo na ebi ke cédé à lamba nganda kelian dinago na melin batu nanga tout vraiment il faut na boire kaka boire ba on a se défouler et coquine on a boire à l'issue otiga na tigina otiga ba be ngolo se on peka na anglais mais to comme na batepon c'est crani obino bozana ngo ya le loko mona ke stade de Marseille et tondi bokepi na Pullman plein peu le sous billet était comme batu ba côté concert il y a plein donc comme si batu ba ki déjà na salle il y a yoka musique comme on les donc plein au seulement qui on a tout comprenez qui tient pour bobet après stade de Marseille boyer pour le bouton ici ba beng si bino pel sous na chef francophonie c'est crani bozana ngo place wana vraiment ba comprenez que faire rigola a osala la bonne musique. Il y a un moment où la francophonie bat partout dans le monde barouya. Donc Congo tous a besoin tout le monde sabango au capina biso il y a musique pour ezali pièces ils pas faire ils pas mutunyo sauter. Il y a une pièce où tous a besoin que tout le monde a comprendre que papa avait fait rigo la bataring richesse moko où ezali kati ya Congo sunde tout le monde a coltan nini richesse a mindu les affaires rigo là. Il y a un moment ba organisateur ya francophonie ba préférer ba pa onyo so barouya ba servir bango di faire rigo là. Eric Moulumba donc à la depuis la 11e mairie limitée donc le côté la bouée tout le monde qui est mamouzo qui est toujours rendez aux qui est-ce que le lot si ça fait rigoler zanango attaque bino ba lobeli a faire rigoler est-ce que beaucoup qui regarder atmosphère au zanango bon succès déjà fait rigoler azarana succès atmosphère au ko garder ango ezanango le côté pour to garder ango déjà faire à kitarate à matarate azafiri donc faire azo sala mambu oyo muto sala ango ka pepe kale donc empire baku bezo orchestre et matarate et kitarate ezalaka esika au place empire ezalaka na ebité Djibril puissant na ebité mam nazo soule ezaka esika o yango ezalaka donc ce to bito bandumenga msubabilo mususu ke monité yazo salabo na ebité mon oncle Rifé Manzongo na parité toko copier mututé na ebisaka bato belé na lobana na émission que faire rigola tozo beta stade o na vision ya to défier wingi. Mais tu as pas boy, abossi ba pasteur musu ba pasteur musu pona ye, ba pasteur bazali souté parce que ba pasteur ba bomi sapé ba tout le pasteur de Martyr wana, bobeti concert mutu akufite, mutu azokipo ta nini te. Charles JB John Gale privilégié ta la problème ya bu. Le principal John Kaizani. Pasteur pas la na eti. Netinga pe na pasteur, mais na kombo ya fe. Pasteur za wa pasteur Moïse Mie Jojo Amani Chikunatika Satan a défaut pasteur Isaac Bofunga tu es sous pasteur Nino Londala donc on a tout tikali o bamiso mona Isaac ba commerçant na kombo ya Yesu ya kombo ya ndenga na osa mombongo na kombo afere ne ba on peut passer mombongo na kombo afere ya Jésus donc ndenga pena ba pona papa venir ba on peut au nom de Jésus toi ga ba toi comme mais dernier tu sais biso pe za évangéliste mais oui na évangéliste na ça déjà na prêcher na kombo afere rigola. Oh déjà ça nazo prêcher bon ba prêcher la neni na éviter gradis pavé bokata ba sala la neni po o nyoso liloba na kombo ya faire so na évangile boy nazo nke faire papa na ewenge akufa na nuna nsete so na évangile boy faire nde muto sala lelo po bo mona bato musu ba koma ba musicien bazwa kaka na quartier la te ba longwa so na évangile boy ezaboy so na évangile boy ezaboy nyoso na esaka na kati ya bible c'est on zambe mana
nawe bilo msina lo babu par rapport que na repesa moto mabe na solo là na ça na sans polémique la famille du crâne famille na ngamoko donc famille du crâne na José du crâne Lili du crâne Christian du crâne donc na lela bino fort il y a pas tout comme na suka par rapport que moi conclusion moi mot de la faire au cause na nango pour na ba ndeko ba mesana ko landa toujours na kati la grande découverte et ba ndeko ba landa partout dans le monde. Donc ezara que bagouloise gladiateur karaté dynastie volume 2 na biso ezobima donc maître lo mandembo et puis modogo mungala anginda deux fois na miso mobutu pe ko ya deux fois na miso mobutu non modogo mungala na mutambo modogo mungala donc batutu aza goulois gladiateur opération somba biloko ya faire bande somba biloko ya faire au monika eloko to sale ba on a streaming yango vraiment ti volume 2 ya dynastie ezobima wana na yebi ke Gaël Maemba vraiment ça qui a mbongo les grands Kadhafi vraiment na kasangulu wana na lingi ke to somba malamu ne belo to côté stade so to sombi disque wana vraiment malamu bongo to ke ba disque o nyonso ba maître Gims bazwa ba disque ba GNT ba mabi ba jeune ba mabi ba somba bilo na ba tricherie bani donc na yebi ke ba tout vraiment au hasard goulois to comme une opération goulois batela gouloise batela goulois il y a Patrick Beckham Lady Metra tueur de maçons jouant na mutu nanga kati mais c'est solution Guy Basket mais c'est solution vraiment na PC Boté Nathalie Ramazani l'ami intime ya Ishalibuna et puis Pamela Mbuluku na PC na moté Eric Jenga avos à la boss Eric Jenga déjà zalaki boss avant comment balobako sogo tikinga Eric Jenga déjà zalaki et puis type bokana lauréat de Bruxelles na ebi ke star 3 fois star azala moko boda fashion na leli 3 fois boda ozoyo ka ngate ifleter mobali Christelle Matasikanda ma Christelle na leli 3 fois donc il y a misato il y a 4e écoute ma Christelle en tout cas et comme ma baby DJ Sabin batunanga tout déjà na oboka na titre tout est vanité mais les habits ils ont la vanité tala sozu mbongo na yoko somba polo na yo onga olia kwa chemise bien boye c'est dizara olia kwa olia no kwanga te olia kwanga te po elamba elikakate elamba ozanango tina lilita donc elamba ngo za maya moto maya tomu ya tonton Maya vraiment couturier congolais modéliste et styliste na partir à Paris dans zobete la biso bilo mo donc en tout cas tonton Maya na ebi eloko ni na ko sala te pe lo opesa ote donc yozara tonton Maya otika tonton Maya et puis Victor Mbalanzaou batu touvement Djibril Puissant et puis ingénieur Marabouye ni wasabanga ozamutu donc ingénieur Marabouye ni wasabanga donc bien mon poste comme déjà na soura déjà dans réalisateur bon tout ça à la prochaine on a boy les sous donc na leli moi numéro de téléphone tu peux citer plus 243 89 80 72 700 na pesa na ngote po na sima faire déjà mambe kuma na malamu ya Cédric Mbala les soumis ekimelo na kabila na voiture sur tala ba degré sur na jemo sur na zo sala non sala na ebi Eric Jenga vraiment le millionnaire Eric Jenga pour bakoma ba patron balika na nzela na ye aosa elanga jango Eric Jenga na osola na kuzu na ebi type bokana lauréat na osola masolo na kuzu. Merci toujours ba mesana toujours ko na nga Efrador mwana na bino mwana mboka 100% na bosolo toujours na kati internet États-Unis bazuite Charlie Kabea ni so Gisèle Bida la ngai donc moi c'est ba mwino makasi ba ndemo fresh obelo na lui le pas non mandef Anamanga toujours ndeko na toujours Équateur na mon ingénieur Patrick Bolanga na toujours mobala solo toujours mobala za raté pour na pantalon mobala za ne mobala pour tama d'esprit déjà tika mbonga wendi pantalon mobala déjà toujours quand ça vient tout banda rappel tout ceux qui sera toujours na kimena na yesu nde na succès émission na ngapona le tout kutani mbarasima merci.
po déjà za nazo prêcher bo ba prêcher la neni na intégradis pavé bokata basala la neni po o nyoso liloba na kombo ya faire so na évangile boy nazo nke faire papa na ewenge akufa na 97 so na évangile boy faire nde muto asala lelo po bo mona bato musuba koma ba musicien bazwa kaka na quartier la te balongwa so na évangile boy eza boy so na évangile boy eza boy nyoso na ezaka na kati ya Bible. Est-ce que le lot, si on fait rigoler à Zanango, à terre que Bino ba lobeli à faire rigoler, est-ce que beaucoup qui vont garder atmosphère au Zanango? Bon, si c'est déjà fait rigoler à Zarana Sixi. Atmosphère au ko garder en haut Zanango et le côté pour te garder en haut déjà. Faire à Kitarate, à Matarate, à Zafiri. Donc faire à Zosala Mamou Oyo, Moutasala Anga à Pepe Kale. Donc, Empire Bakou Bezor Kesso et Matarate et Kitarate. Et Zalaka et Sika au place Empire et Zalaka. C'est le long na lobike na wenge maison mère ne batika la wana artiste à l'équipe bango za Fabrigaz na ba titre kitoko na ba nzembo ya succès asala ba succès planétaire nazo solo la siko neti so na lobili kama bon eza na fingi mutu si et biso to finga raté to moni sa qualité ya artiste neti so na biso bouyke faire rigola na génération nyonso oyo bazali à part génération wege génération ya sala mutu aleke na oyemba zate est-ce que na fingi mutu to walo fingi te asiko soki mutu ye ke omoni faire wana ebembene en tout cas ezonga